La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Mbote bandeko na nga mbote na bato bolanda Xile Botelwa TV. Bonjour, bonsoir, car nde tolubaka yango et dépendara beaucoup plus na ero kolanda biso nde tolubaka awa na ero kolanda Xile Botelwa TV ndoko yebo kozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Bandeko na nga lelo to ekolobela likambo biso soto muni na réseaux sociaux ekomi kaka obaluka boye mama étoile lobaki ozonga boye mama étoile lobaki to ekomona ndeko na biso Vincent abimi na réseaux sociaux abimi na chaîne na ye alobi par rapport ya mama étoile oh mama étoile tanga yaki kuna mama étoile alobaki mabe mama étoile kuta bana ko chrétien ba famille libota oh mama étoile boye en tout cas bandeko na nga bo partager lenga émission po tozoloba makambo ebele concernant mama étoile. S'il vous plaît la famille ndeko koti zwa vraiment temps ya ko partager lenga famille libota partager lenga émission oyo na ba famille libota et puis na ba abakuku na za posa émission o et partager partout. Toyoki na video moko na kotie la bino bolanda balobi nini oh soki babenga ki mama étoile eza po mama étoile bandai ko komela sila ba bonjour bandai ko komela sila mingi yango sila abenga ki mama étoile wana eza raison te. Wana eza raison te. Bandeko na nga ya koloba eza ebele. Tozo ya liboso na bino pona oloba to sangisa ba comédien. Mais ya pas eza bino ba communicateur mususu bozo ya ko panza lisusu ba comédien makasi makasi. Amae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe qui mobile salakate pe ezamu kie mama azo sepelate na mbetu na gavke la muki feti zongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavke pona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavke baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité cave-cœur kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker okosepela
Bozo ya kopanza lisusu ba comédien makasi makasi makasi. Eza kitoko te. Eza kitoko te. Soki bobengaki Mama Étoile te, Mama Étoile alingaka ya te. Quelque soit Mama Étoile abimi na TV à lobby. Mama Étoile abimaki na TV po asiportaki te. Mama Étoile abimaki na TV po asiportaki te bandeko nanga. Likambo yango ezalaka nini? Belvi abanda kofinga makala. Ye Mama Étoile fala ya kaka koloba po bafingi Belvi. Mutu na muta na ndenge na ye. Amoni ke bofinga Belvi na kombo na ye. Esali ye mabe po a travaillaka epa ya Belvi. Boyaka na lukuta na munoko te. Nga alobaka. Na ebite Belvi pourquoi alobaka te. Belvi faut salisa ta conférence de presse. Bato ebele bana ba question bako poser yo. Oya pe o répondre à terre pour répondre. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Bobengi Mama Étoile, esimbite botiki, bozaka ka lelo sali émission. Lobi bo sali émission, nyo sona ka pobo bimba na raison. Bato balinga ba luka raison, bangonde bala batu mabe. Likambuni na ba comédien. Bande kona biso ya media, likambuni na ba comédien. Mama Étoile, bon la biso ta ba capture. Oh Mama Étoile la bande ko komela si la bonjour. Pona nini si la benga ki ya gabite, ya gabi kutazaka pembele na ye. Mami Jokisa ajua kana SB. Bo benga ki ete pona nini? Po boya lo baketo benga ki pa bande ko komela si la ba bonjour. So ka komeli si la ba bonjour nde la kisi ke bo benga ye na tournage po bo humilier ye na niveau wana. Mama Étoile za ikoni ya théâtre, Mama Étoile za muta théâtre lelo te. Mama Étoile aza muta théâtre ya lelo te. Ba communicateur bozo boma musala. Lelo ba comédien oto mona ba leader o jamais ba otika lozo ba communicateur ba lekisa bino bo banda ko jouer. Bozo boma musala ba comédien. Nayebi nanga bofinga na bino nga na ba commentaire. Nayebi Poto sala ki émission mo ya Mama Étoile aboleka ki pe bofinga ki. Mais ba communicateur boye ba ke bozo boma musala ya ba comédien. Ndeko na biso aleki na TV alobi Mama Étoile ndenga zawana. Mama Étoile ye moka bande ko benga. Mama Étoile na répétition azotonga ba famille bota ta ba famille bota ba komi ko benga nga. Nga na ibisa baona zaka muta Belvi te nga za muta batu nyonso. Pona nini ko lukaka ko bimisa lukuta moko na kati. Bo enregistra qui était point. Po mino bozaka toujours na ba enregistrement. Pourquoi bo enregistra qui te? Botika ba comédien ba sa musala na bango. Ba communicateur botika ba comédien ba sa la musala na bango. Boya na internet ite pona ba comédien. Toya na internet pona luka mbongo na bandenge na biso. Toya luka kosa ba émission na bandenge na biso. Toya kota makamba ba comédien sima. To bandaka musala boete. Bo bandela no ba répertoire na bino na ba vidéo na bino akala bo bandaka musala ndeni. Ba communicateur botika ba comédien ba vivre vie na bango ensemble ndenge bazala kakala. Humiliation boye pourquoi? Mama Étoile aza mwana muketa. Mama Étoile mutaboma nira esa. Mama Étoile mutaboma boma bwe. Boa mitema mabe franchement. Pasi o ezo sala na réseaux sociaux, ezaka po Mama Étoile ayaki ko défendre Belvi. Po ba finga ki Belvi Mama Étoile ayaki ko défendre. Soki Mama Étoile ayaki ko défendre te bolinga pe bo finga Mama Étoile boete. Boa mitema mabe. Lelo tomoni ya Gabia leki na TV alobi maloba moko bozana lukela bino ngona tiela bino. Ya Gabia leki alobi maloba moko o ngamona milobi maloba o soki ebimaki epa ya batu ya yo mama milo nde mutalobaki yango.
Maloba o soke bimaki na mama Milo mutalobaki yango. Mais bo pandi ba information partout. Belvia kabwani na batunaye. Belvia kabwani na batunaye. Soki mama Milo nda lobaki maloba o. Tolanda bolanda maloba ya Gabi. Bolanda. C'est le seul papa. Baza choqué pour m'appeler Nazaka choqué. Vous ça choqué papa. Nazaka pas choqué. Pourquoi ma benga ngati pour aller? Pourquoi? Ma benga kaba tu m'appelles kaba tu misous. Pour aller. C'est le seul papa. Baza choqué pour m'appeler Nazaka choqué. Boyoki likambo oyo ya Gabi alobi. Soki likambo oyo ezalaki ke Milo nde mutalobaki yango. Aziza nde mutalobaki yango. Marie-Jeanne nde mutalobaki yango. Mena minitio ba émission esalema ata 50. Mena minitio ba émission esalema ata 50, je vous dis. Mais pour Ezaya Gabi mutalobi, silence na réseaux sociaux. Nani oyo lobela ye? Nani oyo kotangwa lobela ya Gabi a telema loba nani? Boza mitema malamu la famille. Boza mitema malamu. Boyina Belleville lokola Belleville abomela bino mutu. Boyina Belleville likambo eza ya Belleville na sila. Mais eloko eka musanga na oyeba te pona nini bokoma na niveau motema mabe ya makasi boye na kote ya Belleville. Belleville aza na ba communicateur ebele te. Belleville aza na ba communicateur ebele te. Sila na ba communicateur ebele. Bosala mabe. Yo mi vandisa na kati ya magamba ba comédien. Obimi ofingi Belleville ofinga muto omona te. Esika babandela rando na bango yena sila ozala te. Metala nde bokitisi mame étoile. O aza comédienne. O aza babanda ensemble bango nyonso baninga together. Metala na bana mibali nde bokoti likambo yango. Bino pe boa mitema mabe. Boza mabe. Bokoti likamba batu mo babandaka makambu na bango ensemble. Tango babandaka ki comédie na bango. Soki mame tola bimaki aya koloba po bopesa ki ekanda. Bino moko bobengi muta jouer. Et pona oluka buzz, bo filmer yango bo tie na réseaux sociaux directement. Pona oluka buzz, bo filmer yango bo tindeli batu na bino. Baya ba décortiquer ngo na bande na bango. Boza bien na batu. Boye kola ozala bien. Mame to la sala bino nini. Poka ka acceptaki. Asala ki bino nini mame étoile. Po acceptaki koya ko jouer kuna. Bozo koma na ba page na bino. Mame étoile lelo abeti mpiaka. Mame étoile boyebi combien zwake pa Belleville. Boyebi combien zwaka. Pourquoi si la lingaka futa mame étoile na mbongo samedi mbala moko? Po ayeba kike ba nungu ko bima mame étoile pa ko yate. Yango bomoni si la lobaki ke yoza mambebele belende na ebi ona mi fute loka ya samedi mba mo po banga kike si la ko yate. Bomeli si la musala tina point oyo. Maintenant yeba te pourquoi yemo ko pe si la azo comprendre te ke ba communicateur na ebele bazana pona obomele musala. Ba vrai ba kuku baza me ba faux ba kuku pe bazali. Bozo komisa muninga tina suka. Likolo bino koluka visibilité. Likolo bino koluka balobela ba kombo na bino. Est-ce que bossa est là si la promotion? Ba communicateur à Belleville to mona ka film leki ba osala ba promotion ba film. Est-ce que bossa est la Belleville promotion? Est-ce que d'abo leka nan si la promotion d'abo leka pena boy film bimi boy botie ba live boy ndo sala ba promotion?
Ba communicateur mobimba bosala ka promotion te. Mais boya kakara na ba polémique pour na ba page na bino e mata. Mais eka musanga soki ye moko sila a comprendre que lo kwana te ke ba communicateur na ye bozo ya mingi ba communicateur mususu bozo ya mingi na ba polémique pour ba page na bino moko e mata. Bosala pona intérêt sila te mais bosala pona ba intérêt na bino. Pour ceux qui bosala likambu pona intérêt ya sila bisalu bosala ba promotion pona ba film na ye. Matin bo fingi belle vie, midi bo fingi belle vie, soir bo fingi belle vie, mais botala ba vie o belle vie azanango. Botala ndenge belle vie azo mata. Belle vie na bato baza tout à tout na o basunga kaye na promotion. Yango bo mona o mata. Bozo sunga belle vie na promotion te. Mais bolinka bo créer la ka belle vie ba na bo sunga sila na promotion te. Mais bolinka bo sunga bo créer la ka sila ba conflit na batu. Ba nani ba ko jouer na SB. Soki muto aye kuna problème, soki muto aye kuna problème, ba nani lisusu ba ko jouer bandeko. Ba nani ba ko jouer lisusu kuna. Bolingi soka muto aye problème, muto jouer problème, muto ba bozana posa ba nani nde ba jouer. Tokotia mami jokisa, tokotia mami jokisa, tokotia bozo bomma musala muninga. E bon moso ki place wane senga jokisa te senga ki étoile. D'ailleurs film ane koleka to kati parti wana. Bo kati parti wana c'est bon, mais bo futa ki est déjà mbongo. Si la futa ki déjà ba bloc wana nyoso ba tournage wana nyoso nani azu perte. Est-ce que mama étoile ozwa perte? Aleka déjà na TV. Ceux qui filment les quitte ya ozwa perte te po ici bo futa ki. Bo kata filme to bo kata filme te azakuna te. Ana droit te ozong c'est la bino mbongo. Beaucoup mon sala ba polémique na motema mabe ya suka pene ya kati. Na place musala théâtre avancé, musala théâtre le lezo beba pona nini kingai na théâtre. Pona nini ki fanatisme théâtre le le beba. Ce qui mutaleka ki ka kumisi belvi boye ko commenter bo bandi ko finga. Ce qui mutaloba ki ka likama belvi e famille bota boye ko finga ba famille boye ko finga. Mutu ngana zala victime ma finga. Na sale mission nga apona kumisa théâtre belvi mais façon bo demaranga na ba commentaire. Et na batu mutu so azo se plena ba théâtre sila. Mais tangu bino bozo finga bozo dégoûter batu musu pour pas sila. Sans boyeba. Bozo kitisa musala sila sans boyeba. Bo comme ça batu nyoso benemi. Ce qui ka muto ana kenda ki e pas Bellevue à jouer, koto akoya lisute pour autie pas lisifer, pour autie pas ndoki. Non. Bellevue na réponda te. Bellevue na bima na TVT. Bellevue na aya na TVT aya koluka kolobata likambu moko. Akipate. Mais bo silisa ye na kofinga bo loba makambu nyoso bo loba mena aleka na TVT bo sunga musala théâtre kendeli bo so bo sunga ba comédien so bo sala rando na babino na bino ba fan bino na bino ba communicateur et non bo sala ba rando mususu elongwe bo komisko bino nde contre mutu boye bino ba communicateur contre comédien bo talande bo fingi étoile. Comédien aza hypocrite te nani. Tous les comédiens aza hypocrite. So yuko si la bisalu yemo ka leka na teva lobango ke ba comédien nyoso toza ba hypocrite lobango. Tous les comédiens aza hypocrite. Comédien tout. Bo bomba nani. O aza musantu na maboke eza nani. Eza nani. O bogoya ko fingela mama étoile hypocrite. Étoile ma pasi kaka pour mama étoile akumisi belle vie. Pasi kaka pour mama étoile alobi Bellevue aza Siméon. Oui, Bellevue aza Siméon. Bellevue aza mwana nzambe. Nzamba bundelaka Bellevue. Bellevue wana faso afinga ma na réseaux sociaux. Soki mutu akufaka na mafinga meloto zanga bela. Nzamba bundelaka ye, nzamba borfela bundelaka ye. Azo orpheline ana tata te ana mama te. Apesa vie na ye pona osunga borfelin. Apesa vie na ye pona kosunga ba veuve. Apesa vie na ye pona kosunga batu. Kosunga misala nzambe.
soki koboma mesi boboma mwana mwasi na oyo eza peyake te so bapesi yo mbeli balobi chuba boma okoboma motema mabe ya makasi boye bandeko tosambela te na bato yango bokota makambo na bango mosusu bango bakokelola bino bokoti lifelo mutu ye moko na bomona te bango mibale babima bafingana na réseaux sociaux na bomona te est-ce que comprendre te bino nde to bomema nde bamasumu wana mponga na fingana nga mutu te na omilongola penya na milongoli mponga na leka te na finga nga na leka te na finga alors comme nga na leka na nga te na finga mutu nga na leka na TVT na ofinga mutu nde nga na leka na TVT po na ofinga mutu yango na olobake bomema masumu po boleka na ba TV bozo finga na bakombo ya bato o bango moko na bafinga te boyebi te ke jijime ezali bo néglige wamba nzambe te et ala bato musu bo mona ba vie na bino zo marcher bien te ba makambo na bino zo marcher bien te pourquoi parce que bo banda ko finga ka mutu mo bo azala ka innocente bofinga batu moko boye na bamilia bacomédien mutu oyo oyeba te me opelisa balive na TV mpo na ofinga ye mutu ana tia mabolongo na salela na kombo na yo oza beni te okofinga opelisi kamera ofingi belvi yo wana oyoki femme tamaka aza na losambo yo wana ozwiki sakasaka yo wana okei montagne ya prière yo wana okei obondeli me ntango kaka koyoka o kuna nungunungu opelisi kamera obandi kofinga yo belvi yo boye bando ata bino moko est-ce que bo comprendre te ke bo mema masumu ya ofele oza communicateur ya mutu sala ba promotion na ba rando na etali yo te kotele na bandenge na yo ko bando finga te po ya bebani na muninga ne comédien yo ye obandi kofinga mame toile na sila biso lubaza ba collègue bango mo bayebi ndenge nini ba oke kobongisela makambu na bango bako beba na lelo me lobi bako yokana ba otika la ka éternellement bongo te ba masumu apamba bo kotaka ya kufinga ka ba masumu apamba musu bango mo ba kufinga na te bazana ba numéro bango mibaleti est-ce que sila bisala bengi mame toile pa finga mame toile to mame toile bengi sila pa finga sila bomema ba fardo na mapeka na bino likola ofinga ka batu bomema ba fardo na mapeka na bino ya kofinga batu bayebaka o afinga bomema bo kota na bakasha mabe o bango moko ba omifinga na te combien o ba ofuta yo combien o ba futa ka bino boyaka kofinga ka baninga na réseaux sociaux surtout mingi ka pona makambo etali comédien combien o ba futa ka bino o bo bebisa ba réputation na bino réputation ba sombara te ya liwa ya ke lo barate okufa lelo na tala masumu okutana na belvite okutana na mame étoile te mais obandi kofinga mame étoile lokwa to mame étoile abota maka yo yebaki lokwa yo yebi via mame étoile bien boye kokotisa na Sylvie Eseka akoteli na esika nini kombo ya Sylvie bokotisi yango ndeni amutu mo alukana ata problème te bokotiseli Sylvie Eseka na likambo na problème nini o mwana batu afinga mitina modèle wana mutu lokwa Sylvie banda makambo e banda na réseaux sociaux atikala ata koleka te pona yo lobela banda affaire ya sila na belvi e banda Sylvie Eseka nanu aleka na TVT mwana batu po aya koloba ata ne fiske likambu moko nanu aleka na TVT po aloba nanu aleka te po aya kokota ba problème nanu aleka te po aya kobakisa mafuta aleka te me bozwiye bokotisi ye na likambo bozwiye bolatisi ye likambo bobandi kofinga ye na réseaux sociaux et puis donc eloko eza grave muto aye kofinga Sylvie Eseka na réseaux sociaux aza même pas na niveau Sylvie oza même pas na niveau Sylvie mais oye na réseaux sociaux comme tout le monde boleka na réseaux sociaux comme tout le monde boleka na réseaux sociaux lelo koma kofinga ata muto bozana ata niveau moko te directement koleka na réseau bandi mama kofinga
ata muto oyebita kola ndenge nini na kola na famille nini directement oleki obandi kofinga bokomi kofinga bato bozo mélanger bato nyonso ezo tia poite même ici la bisalu ezo kitisa ezo tombola sila te en fait ba mafinga na bino na kalita sila ezo tombola sila te ndeko moka ute kobenganga alobi nanga Irsi Botola TV na lanje émission na yo ndenge nini bato sila balobake sila longola parti wana alongola ngo alekisa ngo na TVT bango bako c'est normal bato sila bapekisa sila lekisa parti wana na TVT sila bafutela ke ndako na bato na ye sila balatisaka ye sila batiela ke carburant sila banani abakook na ye nde bakipaka ye. Donc ça va quoi c'est lié loi que longola vidéo ya mame étoile au longolango pour ce que ça que ba abakouk na été mutu bakipaka ye jamais ba koyi koyo ko c'est la loi na chaîne o eza ya yemoko na chaîne o eza ya yemoko ba koyo ko c'est la loi te mais ce qui ba komi na niveau ko c'est la loi c'est que bangonde bakipaka ye c'est que bangonde basokipaka na ye. Mame to la za mukolo, mame to la za mukolo ya sila, mame to la za mukolo ya Belvi. Eka musanga likambo, mame to la kepo jouer, ba fani moko boye, ba communicateur moko boye, o esika ba comédien ba banda théâtre tozala tenanga na yo. Mbala moko toye, to enchaîner likambo ngo, okoleka te okosala boete yo tikala kuna, nani akabola bangambo wana. Nani akaboli bango bazalaka ensemble ti banani bakaboli bango à part bango moko ba comédien na kisongi motema mabe banaye bakaboli bango eza biso ba communicateur nde to kaboli bango eza biso ba chronifuati nde to kaboli bango eza biso ba fan nde to kaboli bango mais to okoka kozongisa bango te po to amitema mabe. Yana bato ebele baleka na réseaux sociaux omona ke ceux qui lolo sila na Belvi bayokani ya otale malisute. Oui, c'est vrai. Yana bato ebele balinga arando otala ke lolo ceux qui sila na Belvi bayokani ye akoyoka na lisute. Ye akotale malisute po nini? Po ya za mutu arando. Po ya mesala na rando wana ya sila na Belvi yangonde sala ka bien. Siko so ezake bango mi bale bayokani ye akoti mai a otale mate. Bato ebele na oyebisa bino o eza ke soki asila na Belvi bayokani ye akotima ya dindi atalema te yango bomoni bapusaka ka rando wana bazobakisa pilipili na mungwa mpo bazwaka bamatière bakokota banda bakotaki live 3h 4h du temps bino boyokanisa bazosepela pena bazodefendre mams eza mpona baintere na bango baotika sujet wana te babadolobela sujet wana po eza matière oyo ekoti bango bazwi yango lokwa matière mais na okama soki sila na Belvi baocomprendre eloko wana te na okama soki bacomédien baocomprendre eloko wana te mame étoile alobi mabe te boza posa bomonaka mame étoile na SB faye bokomelaka sila bengaka mame étoile po sila nde abengaka bango te siko ye babengi eta oya ndenge nini yango babengi ye créer problème et créer problème. Si Dacosta aleka ki pe na émission ti ya Dacosta po ani bolobeli yango te po ani bolobeli yango te to bongisa musala baninga wona eza musala na bango ndenge yo okolinga te muto ya kobebisa musala na yo ndenge pe bango ba olinga te muto ya kebebisa musala na ye ya bango bobongisa musala baninga mokili eza vanité de vanité yango mokili obino bofingela kama mame étoile tango midi poka yango wana mame étoile ye kotonga ba famille bota awa aye awa bandi famille bota ba obenga benganga bazolobela nga na bino bo enregistraka wapi ba vidéo
Boliboko tchaka trouble place trouble ezate. Tobanga nzambe. Tobanga nzambe bandeko, tobanga nzambe. Tobanga nzambe. Un jour ba comédien ba oyokana. Soki lelo ba comédien ba yokani, okotia nini na chaîne na yo. Ba analyse nini boye la biso. Politique bolobela raté. Bino po bolia bien na chaîne na mi fo ba comédien baza na randu. Et comme eloko molo kwa démon moko boye, le kwa pe biso nde ba fan, biso nde ba communicateur to koma ko envuta ka bango po mabeya ka poto zora ba matière kitoko te. Kitoko te. Mame Nismanyanga fingama awa. Ayaka na likanisa ye koloba nazo sala effort na solisa sila na belle vie. Faut voir nde Mame Nismanyanga fingamaka. Faut voir nde Mame Nismanyanga fingamaka awa. Na ba communicateur asila ba finga mama Nismanyanga. Olobisa banani. Tala Mame Nisikeba ba komati na niveau tala Mame Nisikeba na yo Po baby ke soki lelo Belleville na sila balobani copie na bangwe baby. Si la force sola ke ba communicateur na yo ebele bazo ko appuyer yo na likambo po baby ke soki lelo yo na Belleville boyokani copie na bango e baby. Baza su na copie te do ba coopérer lisute. Ba coopérer lisute. Yangwana bomoni bako banda ko apuya kabino kana likambo bako banda ko apuya kabino kaka bako banda ko apuya kabino kana likambo yo po bayebi ke intérêt na bango ya makasi eza na kati mais bo comprendre le côté nzamba sunga bino bo comprendre ebele ya ba communicateur o ba pembe na bino baza ba vrai te so bazaki ba communicateur moko ya ba vrai mais ba pelisaka moto na ba rando na bino te mais comme ba communicateur ba vrai te yango bomoni ba pelisa toujours moto ba bakisa toujours pétrole bazo chuba toujours ba koni pour moto pela tout ça parce que ba vrai te na ba vrai communicateur ba obenda ba koni moto kufa ba opelisa moto te eza pasi pe mawa nzamba lola sunga bino bandeko na ye na analyse na nga na kimia na ye na nga te po bofinga na ye na nga te po boyana ba commentaire bofinga po bino bomisana na ngonga na misana nga na ngote topesa conseil na ba bandeko na biso pour que lobi mabe ya te po a lire likambo ezokendela mabe ekouya. Merci beaucoup nzamba lola pambola bino baye o bolanda Irsil Botelo TV so nzamba liboso koti na chaîne na biso usabone commenter like nzamba lola pambola bino tokutani à la prochaine occasion soki Yesu Masia a zongite. En tout cas bandeko bolingara biso boye ba peke biso pe to lingara bino kaka lolenge bino bo lingara biso tango zo s'abonner activer biso cloche de notification pour que prochainement Olanda biso isika nyonso okozala tokutani à la prochaine. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.